He, Mida e Pepelio. Mamaye. Vadio kutwa na kipakete. Voilà tu mettre dans les sola vadio mukie. Comment on a vadio o déjà iko komisa fali na niveau mo ya makasi lelo oyo akolobaka na buku la kaki. Na poto ti c'est que bande roti el mara kindaka poto ana palente akinda kitana ba hotel ye azana adresse na poto. Ndakunesa wa ndeko ya ndeko wana bakoloba. Ya lala na foyer. La fille. Mais il y a pas cette adresse ni na ye. Makona ngana koka te 15 tanga na. Je la na bien. Aise bina na koka. Atane na beti phase. Moko ya mukete moko ya munene te. Bon excusez nga bande ko nzamba sala bino na défaut. Je suis pas du genre ya bato ba deninga, bato ba finga, bato ba sika ba des fois bato. Pono to kila bato te. Mais botika non na sika moi sur po niveau. Ça peut quoi ya solo. Ouais, pour niveau finga kabatu. Na comprendre que azarana en ya batu o atambola makolomi balenza mbasala bango makolo normal yango moni ayaka ku finga batu na motema mabe. Mpote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mpote ba ranto na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka ranto. Naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon naba jeune fille. Mbote bana mike naba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Yango na osekai. Donc yeko kawana ye mwala kana foyer. Ala na foyer. Bo adresse wa PC bande kwa neza. Te azana adresse wana te. Ala na foyer na komba foyer na ina zana una téléphone. C'est là na tanga. Mama na ngai. Yango na lié sakabino boza la zalaka toujours na sarato la TV. Ya kanti batu bako. Batu ba na facilité. Donc ngana kokate. Voilà tangela biso na ba vérité ndambo. Ba vérité te. Pano lo ba vérité c'est ngana ba vérité na ngana master nete na ko ba vérité. Ngana na lobi vérité te papa. Fo yo kala maloba ngana vérité ni ngana oyeba ngana master nete na poto te. Na yebi adresse na yi. Voilà tangela biso na adresse na ye na yebi yango mida vrai non na comme na mida matondo nguma. Mida matondo nguma. Nde komba mida yango na mida matondo nguma. Abotami le 20 avril. Nazo ebisoti. Biographie Tony. Continue. Il y a mon place à Zaïfa Banga. La déjà mis de la monde. Abotama le 20 avril, année de naissance. Année de naissance na bombi. Avant dans un foyer, combat foyer, on ne jamais seul. Na ville la France, na Reims. Combat foyer, mis devant Dakar, jamais seul. Na France, na France, na Reims, wana. École, moi, na mis d'atanga kanaebi. Mutu azana besoin lukamida akomelanga na privé. École mida mwana mida tangaka. Na yebi école mwana mida tangaka. Ba famille na na Kinshasa na yebi nanga déjà bango na ba adresse tout na yebi. C'est ce qui mida ka so amekika ko répondre kaka. Ameka ka ko répondre Ozolanda. Ozolanda donc mida nenga zawana. Na place ya na ya mwasi. Asala na Kinshasa. Oyebi. Na yebi. Masara. Mida azali ya kosambwa. Bon, Mida alingaki ba vérité ya Karine Bima. Ma yebaki te yepe kuna batu balengela ye boule yango yope emonani. Mida olobi nini? Lobi natali soko okota na live makozwila courage wapi. Mida okozwila courage wapi. Mais quoi ebisa ngai te Mida o olelaki ato ebisinga te ato ebisingai na yebi oui olelaki Mida lobi omonani te obungi ozalaki pe okipe te kanisa ba chaîne oyo landaka c'est Mokonzi numéro 1 Facebook ya la baronne numéro 2 Simokei na ba site oyo elobera Karine Mokonzi.
Tango kosilisa okei na saratola. Alors kuna abombelaki yo. Eloko abombelaki yo même nga nazelaki yango te. Tango na yoki yango nalobi jamais nakomitia na place ya Mida. Azwa souffrance yango ye moko. Allez, nakie na site na yo. Na bwaka misu boye nano yete. Nalobi problème eza te. Naza na temps ebela ozela ye. Na koti lisusu natali yo ozakaka te. Na beti toro muke connecté. Nazo tala nzela nazo yoka yo pe na lito iso ogoya ozoya te. Nalobi te tika nalanda nanga makambo za chez mokonzi. Nalandi chez mokonzi. Nazo zonga chez yo. Ozoya kaka te. Place wandi na moni. Ouais. Yo nde bisiko za oleli penza kolela. Ozo lela. Mida. Yo mtozali kaka na esengo lobi nango. Oyoki ke Karine Mokonzi. Akoki pe kokoma ne lele. Olali kitoko. Saratola za jalou na yo. Kaka na moma oyo. Yozo sepela. Ozo sa la fête. Un jour okolia mbebo. Mbala mwa kokwesi la yo ba. Ngai Mida bisiko za. Te. Na koza na place na ote. Douleur rango, sentir rango yo moko. Ba yebina ser na bino. Surtout ser na bino akana kanda na yo. Asenga yo mbongo abanda commerce. Yo tindai na maya njil. Akine luka mabele, abando sara mabele. Olobine so akozanga mbongo ya mungwa. Achaka ka mungwa mabele ofele. Oyebite ke faki na moto. Ser na bino pe ayebine ko sa mabele te. Sikoyo ba découvrir rien na saratola. Donc yo vous en a problème na internet, vous en a problème na famille. Pa ser na yo sikoyo. Oya tokaka na mbongo na imoko. Pasa na mwa mbongo akoka kutokisata manyoko bali na bana. Lelo oyo bakoyeba bakolobele. Bon, Mida saratola lobi soko zalaka mwasa tembe. Ozalaka penza obazo benga Mida Show yaka yakoloba. Omuna sasa yo. Et puis nga papa robo na chema bele. Oui. Les kasa déjà naza nangope. Bokanga minemi après. Sikoyo na che likasa na chema bele. Saratola sa pupoli ya ye. Sikoyo Mida pupule yo yaka. Saratola azo zela yo. Azo zelo. Mida. Batuna yo. Oh Mida Show. Mida. Bazo zeloa. Bazo tala. Ogoya ndengini. Po soki oyete. Tala Mida. Na yebiso bien. Batuno. Oba kumisaka yo. Memi naba oba kumisaka na bango yote. Netinga papa robo. Tango na yaka pa na yo. Na yaka po na rando. Batuna yo. Bayebi yo ne tikete ya rando. Alors. Balela nengo pupulaka. Balela nengo sekaka batu mususu socholaka. Sikoyo. Ye wana pe kandida ya kitoko saratola. Alobi yaka. Yakako. Yaka. Yango ndeza makamwa mikoloyo. Ko benga batu. Yaka. Yakako. Ndenge na chez mokonzi na la Chine. Bazo benga Yvette. Yaka. Yakako. Yaka. Siko yo. Bisiko za. Alors. Batuna yo. Bazo lo bape. Mida. Kende. Kendeko. Mida Show. Kende. Kendeko. Kende. Siko soko yete. Oyeli saratola te. Mida. Ba Mida Show no wana. Ba dimine. Ata ba misusu ba ondobenga yo. Po kaka. Ba nkesier. De fête oyozui. Eza mukeka. Po soko kimi saratola. Eza ba de fête mokote. Oya mike no. Ya munene. Po oeza komba. Ya Yona saratola. Komba munene. Yona saratola. Nanu bosala komba munene boyete.
combat au Boarosala ezalaki na compte ya famille ya les king yo côté les king na ba royaume bazo appuyer yo Sarah Tola côté ya Timiniki bazo appuyer ye simanango bosalaki réconciliation yona Sarah bokomba master mais sikoyo eza combat personnel Sarah Tola contre yo alobi yakako yaka mida soko yete mawa bon mida yo zaka na foyer je t'aime non je t'aime te yo zaka na foyer restez pas seul mundele akande azo tio na foyer restez pas seul et tant que vous êtes seul ou continuez vous êtes seul ni copain au penza abanoloba copain nanga comme les mis dans la Taylor kaka batu bandoya bazuma parti bake babwaki au côté mususu au jipo côté mususu donc autrement dit balle perdue balle oyebunga ozo beti pan et quoi ina village mususu moto mususu azu pan abeti quoi ina village mususu bozo bate nani azo beta balle ngo mais loko boyebi balle oto moniawa eza balle perdue eza kobunga siko wana yo mais batio na foyer wana bon en tout cas ezaka makambo atoza balle perdue ça eloko te opesaka bamibale elengi bongo te wana nango problème te soki nalobi bongo eza te mpo na seka yo sino te akokanga makolo soki akangi makolo nga papa robo mpe na ya kandida na oya orate pamba surtout oyo yanga na yo 3 jours vendredi samedi dimanche ekozala bien en tout cas kote kuna limbisanga nalobi no mabe te mais koma foyer ezala na kombo wana ta yo moko batya yo wana fo batya ata na foyer moko foyer des amoureux foyer des choux foyer moko ezala na kombo bien bino mo bolobaka kombo elandaka alors mida soki kombo elandaka mais yo moko loba pourquoi batya na foyer ya modèle bon bon mida awa nazala minga koloba te eloko na kokoloba kaka yaka soko yete osambwe okosambwa liboso na bato noir okosambwa pa na ngai te okosambwa na bango ba o bazobengo midashu po soki osali o baba osala te obangi Sarah Tola yeba okokoma mida point vadio kutwa na kipakete voilà tout mettre dans les sola vadio mukie comme on a vadio o déjà avec komisa fali na niveau mo ya makasi lelo oyo akolobaka na bukula kaki na pototi c'est que bandeko ti elmar akindaka poto wana ana palenti akindaka kitana ba hotel ye azana adresse na poto ndakuneza wa ndeko ya ndeko wana bakoloba ya la na foiti la fille mais ya pesa adresse ni na ye makona ngana akoka te 15 tanga je la na bien aisa bina na akoka atane na beti phase moko ya mukete moko ya munene te bo excusez nga bandeko nzamba sala bino na défaut je suis pas du genre ya bato ba denigra to ba finga to ba sika ba des fois bato pour non to kila bato te mais botika non na sika moi sur po niveau ça peut quoi ya solo ouais pour niveau finga ka bato na comprendre que azarana en ya bato o atambola makolo mi balenza mbasala bango makolo normal yango moni ayaka ku finga bato na motema mabe. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Il y a boss JP Kiama, ta boss de boss ya ni amenda. Donc on va s'entendre la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.